nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comme lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bonjour, chers internautes. Ça dépend herbe, pas une seule amis. Bozo Landa Biso, na chaîne Nabino, Bomesala Rolanda 3, Exa Production TV. Et ici, nous sommes en direct, village Kingantoko. Kingantoko, toujours que vers village Mangala, toujours na cadre ya rocade Nabiso, na cadre ya découverte Nabiso, ya misala Nabiso, oyo, ezo salama awa, na ville ya Kinshasa. Depuis Totikaka awa, toyaka, ça fait déjà moins de 2 mois. Et toya lisusu awate et aujourd'hui to penser toya lisusu awate yeba misala ezo ko se passer comment est-ce que ezo ko kende to etelemi to ezo ko évoluer pas donc yango toye to laksa bino babona na biso o bosenga ki biso pe rocade yango toye et bata village Kingantoko bomoni bino nyonso bomoni et toye ko laksa bino voilà merci beaucoup à vous et merci na ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde moyaya on a na yawa et pourquoi pas nangamongo les journalistes na bino nazana bino wa papa sano bakali ya kuba toujours na chaîne na bino 3 Exa Production TV merci ngai na bino tokutani toujours balabala tozape pe tokutana tobandi kotambola na biso voilà tozo kende et awa tomoni awa babwaki déjà première couche ya mabanga. Voilà. Awa, babwaki déjà première couche ya mabanga. Voilà, première couche ya mabanga.
ete balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo awa toza bongo na Kingantoko tozokende vers village Mangala et bomoni awa misala ndenge eza ko évoluer déjà awa et bakaniveau déjà etelemi babwaki pe déjà première couche et ya mabanga donc c'est-à-dire ti toko mapeli boso seke évolution ezali pe donc tozokoba merci beaucoup à vous merci na bino batutu bozo tala biso et bozolanda biso voilà. Voilà, merci beaucoup chers internautes et Tozokoba toujours et awa Tozo kende kotika et Kingantoko malembe poto kende okota vers et village Mangala et né Tozo continuer toujours émission biso merci beaucoup à vous merci Nabino Batutu bozo tala biso bozo landa biso et topesi bino bambote belé et besoin de biso l'émission oyama Kingantoko Mangala rocade na bino et topesi bino bambote belé et on est ensemble et bomoni comment misala ezosalama donc likolo kuna bazotonga pe baka niveau ya ba secousse hein baka niveau ya likolo ya ba mire de soutènement pour que ezwa ebwaka mai na ka niveau central ya munene donc moni bana mai ndenge baotonga bana mai baotonga donc voilà donc msala ezo salema vraiment et merci et peut moni bazolandisa deuxième couche et bomoni ndenge et rocade na biso évolution ekomeli misala vraiment ezo salama et batupe koto bazo somba ba terrain ndenge ko sala jeté bazo somba vraiment ba terrain bazo somba ba mapangu et donc voilà awa bongo na Kingantoko vers Mangala voilà Tozokoba merci l'ingénieur et merci l'équipe technique Mobimba et totambola toujours et awa et na rocade na biso et Kingantoko vers Mangala.
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande de supporter la biso. Merci partout où vous êtes, Bozolanda Biso, et Bozanaba Lille, Bozanaba Lyon, Bozanaba Belgique, Bruxelles, Canada, Amérique, États-Unis, Bozanaba France, Paris. Tapé Sibino, Bambo Tebele, Maman Nyonso et Château Rouge, Tapé Sibino, Bambo Tebele, Bino Nyonso, Botala Rabiso, Boza partout dans la ville Nyonso Zali, et partout Zali, Ozotala Biso, na zone ici, opération Oyo. Na zone ici, opération Oyo, Yakamba, on a commenté. Yebisa biso ozali mwana commune nini awa na Kinshasa. Boya nalingi mato bunda ezala guerre awa na commentaire, ezala guerre na commentaire ya koyebisa biso oza mwana commune nini awa na Kinshasa. Oza mwana commune nini oyebisi biso pe na ville yozali. Moi guerre wana esalaka bien to ya balandi nyonso balandaka biso babone na biso nyonso oyo batalaka biso yaka ato komantaka te koto komante o défendre commune na yo balobi mutu na mutu abundila commune na ye ato komantaka te mais kota o komante o défendre commune na yo obimela commune na yo outa oyo okolela oyo obotamela et yaka défendre on commentaire et bisanga ma papa sano bakala dia kuba ngai nazali mwana ya commune intel mais actuellement nazali na pays intel na ville intel tikela bisongo na commentaire total sikoyo bana commune nini bazebele libanda mboka toyeba posala ba guerre bamsubana bandali bazebele libanda bamsubana njil bazebele bamsubana ya bumbu baleki bamsusu bana kitambo bazape bele na poto bamsusu bana ya munga fula basite mamo butu bana ba movansier bele bakenda ba poto boya watoyeba banani bazebele na libanda ya moka boya na commentaire. Tokoyeba ngo lelo na émission oyo ya Kinga Ntoko et vers Mangala. Tokoyeba ngo lelo, toko découvrir ngo lelo et voilà, tokoyeba ngo lelo, toko découvrir ngo pe lelo. Donc boya na commentaire toyeba bana commune nini bazalaki belé libanda mboka. Bokoto nalingi na mona ngoto sukisaka tembe oyo awa na chaîne oyo bana commune nini bazalaki belé libanda ya mboka. Boya koto yo rara o banzilwa bazebele bana bandali pe balobi biso bandali tozebele bana kitambo pe balobi biso kitambo tozalaki bele na poto bana bumbu pe balobi biso pe selemba bumbu tozalaki bele na poto toleki bakomine ebele kuna pe bana kasa vuvu bana lingwala bango balobi bango pe baleki ebele sikoyo toyeba bango na commentaire banani bazalaki ebele libanda mboka bana commune nini baza ebele libanda ya mboka. Donc ato commentaka te motalaka na yo kaka mais yaka o commenter o défendre commune na yo eza jeu concours te tokoluka gagner tokoluka mutu akozwa trophée mais quand même ezali guerre moko et ya koyeba banani et basalaki ebele libanda ya mboka. Donc lelo na yeli bino nde opération oyo et toyeba lelo bana commune nini bazalaki ebele libanda ya mboka toyeba ngo lelo na émission oyo nazobeta sete ato komantaka te commenter mpona opération oyo o contribuer mpona commune na yo o contribuer mpona commune na yo awa la chaîne na bino 3 Exa Production TV. Voilà, merci. Et dans mon commentaire na bino, nazomona bokoto
boya ebele toyeba vraiment lelo banani bazalaka ebele libanda ya mboka. Banani bazalaka ebele libanda ya mboka. Soki oyebisi biso komba, oyebisi biso commune na yo na commentaire, oyebisi biso mpe ville oyo ozali libanda ya mboka to capitale to pays ozali. Voilà, merci beaucoup. Et opération à lancer. Kota défendre commune na yo. Kota défendre commune na yo. Voilà, merci. Et toujours continuer toujours. Et awa na rocade na biso. Awa totiki déjà Kingantoko. Awa totiki déjà Kingantoko. Donc voilà, mitendi ya wana. Donc automati likolo. Mitendi ya wana. Etikali koto oyo. Et mitendi ya wana kuna. Wana bomona wana mitendi. Nyonso wana mitendi. Etikali likolo voilà. Totambola to tourner. La mboka na yo munene zalaka fier yo congolais bipai nyonso zali zalaka fier na mboka na yo malgré déception ya ba politiciens mais zalaka fier na mboka na yo. Congo ezali mboka malamu, mboka munene, mboka kitoko, mboka bomengo, mboka ya makambo ya kitoko ebele oyo lelo ba pays ebele na mokili baza nango te, biso tozali nango. Tala etandi nyonso non exploité. Donc Congo est non exploité. Donc ils ont un territoire mususu ce qui ba memio la fois passée to utaki et province to utaki ba Congo et Manzangu ba Congo ancien et nouveau c'est Congo central. Et donc et to utaki Congo central bomona ki nzela en kamba to moni ba etandi ya munene. Je vous dis Congo eza munene. Congo eza munene ya kosala je de tala nyonso tina sima kuna zo mona na nyonso ce qui peut komi kuna okomona lisusu kaka boye kaka. Donc Congo eza obalobaka mboko okomate mapate koya. Donc omona ka loka zambe suki wana. Donc omona ka betandi suki wana na banteni wana tango okoma wana omoni susu. Donc Congo na biso. Donc na pesi mbote na ba congolais nyonso bazali bana mboka et ba congolais na ba congolaises na pesi bino ba mbote to courage balobi emonu emenu. Donc ba congolais to lingana to la soudé toujours fort pour tolonga parce que mboka na biso biso peso to tambola beto sacrifier boye et eza pone sengote to bundela mboka biso pe to bundela mboka balobi sikoyo obundela mboka na makambo nini ozosala oyo obundela mboka. Musu azobundela mboka etake joueur, musu azobundela mboka etake soda, musu azobundela mboka etake policier, musu azobundela mboka etake chauffeur taximan, musu azobundela mboka etake ingénieur, musu pa azobundela mboka etake médecin, musu pa azobundela mboka etake motocycliste. Bana moto ba oyo bazobundela pe mboka parce que bazo aider biso na ba déplacement tozosala awa na République démocratique du Congo. Donc mutu nyonso azobundela Congo. Donc biso pe tozotambola boye tobundela Congo parce que yo za na temps wana te ya koya kotambola boye po okoka te po obetaka 1 km bakezongiso mai. Donc bamemi en hôpital bazongiso ba mai ordonnance mulai ebimi donc po kotamboli 1 km. Donc ce qu'on biso to beta ngo ba chaque ba 10 km ba 15 20. Donc to bundela mboka. Donc to bundela Congo mais to bundela ngo à travers émission pour na relaxer bino et ba Congoman botala mboka na biso, botala mena mboka na biso, botala grandeur mboka na biso, botala banzele zo salama na mboka na biso, botala misala ndenge ezo salama na mboka na biso. Voilà, merci na ba Congolais nyonso oyo ba bundela mboka. Congolais bundela mboka tata li Congolais asala keloko te avandi na palais. Yena bundela mboka te mais tout Congolais bundela mboka soda ka ta bundela mboka
moto nyonso abundela mboka parce que lelo ba chauffeur taximen bazate et kopesa pe yiki na Congo ya kosala jete bato ba se déplacer ndenge nini lelo pe soki ba médecin bazate soki tobeli banani ba retraité biso kopesa pe yiki lelo pe soki ba soda bazate bitumbeye banani ba kobundela biso donc biso tout tozo bundela mboka biso tout dans moto abundela mboka te aza moto oyo avandi asala eloko te yende abundela mboka te donc mbote na bacongolais nyonso oyo babundelaka mboka bamusicien mpe babundela mboka à travers baloyembo bacomédien mpe babundela mboka à travers na bahistoire baconseil na koédike manse donc nous tous tozala uni tobundela mboka na biso et République démocratique du Congo et pour nous soutenir aussi et le gouvernement en place, le président en place donc kopé sa bango lisusu maboko mayele et kopé sa bango susu makasi po ete ya malamu bazo sala ba ko ba ko sala malamu ya mabe bazo sala batika po ete basala ya malamu donc voilà et tout ce ko ba awa toujours bon moins déjà étandi totamboli voilà, quant à moi, Naeko remercier, Naeko Pesambote, je dis bonjour à Papa Freddy Kalidja, hein, Papa Freddy Kalidja, et Napesio Bambote Bele, et Papa Freddy Kalidja, et Molande Monene, il y a émission Oyo, Papa Freddy Kalidja, Topesio Bambote Bele, Papa Paul Mafuta, Topesio Pe Bambote Bele, ba Gervais Luboya depuis Royaume-Uni ba motena yope ebele et motena et papa Agostino Luvangadio na mama Kati Luvangadio ba motena binope ebele et bozali tilme bele bolanda biso ba mavelutete to pesi bino ba mote ebele et vous êtes là vous êtes là vous êtes vraiment trop nombreux et famille na biso communauté na biso 3 exa production TV Mama Jolie Ngumbu et bambote na yo pe belé Mama Jolie Ngumbu na pesi yo pe bambote na yo et belé et pourquoi pas na pesa mbote na Papa Ricky Bazika Japana na Maman Angel Dondo depuis Londres bambote na yo belé bambote na Mosala Nzambe mon papa pasteur et pasteur Izembo pasteur Izembo, église du réveil, église du Christ du réveil, église du Christ du réveil, pasteur Izembo, depuis Lille, il y a apôtre Pajo Maloso, na pesiope bambote, ebele, vous allez tellement, ebele, au bozo landangai, et baselele nzembela, fumuki mbangu, bakolo garde midi, bana Belgique à Tongo, et Genoa sur l'Arabien, Basimbi Bruxelles, na ba Jidi Kaeli Pumbu J3 de Bruxelles, hein, na ba Jacques Nomas, le général Tchangaï Tchèque, hein, Jacques Nomas, le général Tchangaï Tchèque Nomas, Bambotepe, et Belé Gaël Ngindu, Gaël Ngindu depuis, et Nabosani, Gaël Ngindu, et Gaël Ngindu à la pays nini, Gaël Ngindu. Gaël Ngindu Ngeso, mon venangai, Oto Kembagine na bagisa sawa, na babutu batongo ba moi, le dia a fait grâce, abimisi libanda mboka, vraiment, Nzambe abati la yo koto kei, venabose na ou du pays ozali. États-Unis, tout le biga États-Unis, voilà, les États-Unis, et donc, Gaël Ngindu Ngeso, Nzambe abatela yo vraiment biso pe to tikali to zarara to bagarega ndega to baga toujours likamona ligambo zaka toujours na ngonga na yango donc Nzambe abatela yo accomplir ba ambition ba vision ba idée ba mayele ba kisama au salama malamu donc c'est ça merci et boza tellement belé mauvais Alain Panda et na pesi pe mbote Alain Panda na pesi mbote bisiko zali boze belé na pesi famille Kaninda Mobimba mbote maman Marie chérie Moulanga et mère ba petit et na pesi Augusto
Baby, Didor, D-Life, Bambote Belé, famille, Kaninda Mobimba. Nalela bino tellement à tout. On est ensemble. Voilà. On est au Congo. Ok, Congo. Avion la biso na to les gars. Ah, ya ngona. Ya na vera quelque part. Avion le ngwa. Donc on est au Congo. Donc c'est internaute ba congolais botalanga. Donc tala monena Congo. Donc on est au Congo. Donc ya ngona. Donc Congo. Donc mboga na biso ali tellement monene belé. Donc constant fait na qui bino depuis na sekuna kaka le même petit kotoyo ezaka eloko moko bazaka ka niveau c'est bon KS ba boire deuxième couche donc kaka yango ekei donc koto déjà misala et comme nango presque et na suka parce que ba comme na étape je crois ba goudron ba boire ba troisième couche ya mabanga et puis ba tché et goudron ba tché makadam. Donc voilà, merci. Toujours continuer toujours et pour nous relaxer nous toujours que le village Mangala et donc le village Mangala et voilà tout que le village Mangala et toujours continuer toujours dans le village Mangala. Après si mbote na Dango Masudi mon yaya Dango Masudi mon vieux de tous les temps. Ya Dango Masudi tonto bio mwana gala tongo tonto bio Dango Masudi Masudile après si wa mbote belé tu go fêter anniversaire na joyeux anniversaire Dango Masudi 50 ans VAG bendania 50 ans ya Dango Masudi vraiment joyeux anniversaire à toi et toujours continuer toujours awa toujours na rocade na biso il y a Kingantoko vers Mangala. Donc, tout le monde a déjà et Lali et parce que ils ont déjà Sili Awa et Tikali Bacha troisième couche et puis Bacha Sikoyo et Macadam. Après Macadam, Bacha Babordir, Bacha Babordir, pour éviter la lumière publique et Rokotakan, panneau de signalisation et Rokotakan. Balinge kaka ki banditisme pe ba vie ya kuta dire mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisanga libala. Après Babordir les battu Macadam et Macadam et Sili et Togoya na ba lumière publique et puis Togoya na panneau de signalisation et puis Togoya na marquage au sol donc nyonso wana yango et salaka et nzela ezala et na ba en ordre parce que côté ma et ko senga ba lumière publique parce que ezali zone moko nanu batu ba fréquenter yango vraiment neti parti tout au tambola au batu bazate donc batu baza Mangala na Kingantoko donc na kati awa batu baza vraiment te donc ozomona kutu tana nous zamba donc koto batu baza na nute. Voilà, merci beaucoup à vous, merci na bino tout botela biso ndenge na uti koloba opération yango yeye banani bazalaka belé libanda ya mboka toye bango lelo na émission soki bana njil toye bango soki bana bandal toye bango soki bana kitambo toye bango bana bumbu selemba bango balobi bazalaka pe belé na mikili toye bango bana munga fula pe balobi biso pe toyaka belé toleki ba commune belé toye bango bana kasavu pe balobi biso toleki ba commune belé na mikili ya poto boya na commentaire toyeba banani baleki na ebele libanda ya mboka ato commentaire ba émission te motalaka commenter kaka pour défendre commune na yo po bopola te lelo to sukisa débat oyo awa pana biso na to Exa Production TV poza ba débat oyo to salaka oyo bana commune ebele bazalaka ebele bana commune intel nde bazalaka ebele lelo boya na commentaire toyeba bato kotanga vraiment ba commentaire oyo
bakunda basala ndenge basalaki na kote ya Sipayot na rocade ya nini quartier 4. Voilà, tokoye bango nde awa l'émission oyo. Voilà, merci beaucoup chers internautes et natiki bino et to découvrir to kapé susu mwanda mbalo yembe bongo na kozongela bino lisusu après toujours awa na rocade na biso de King Antoko vers village Mangala. Koto ma batu ba te non espate zamba. Ba koto batu ba te par rapport ya ba place ngo ndenge ezaleli ya bangomba eza mai ya ovanda te. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Le retour à la parole nous est tous demandé.
Ouf. Mais yanyala mitendi yango na moto kolongwa na pont wana ntima nga na kosala pe 15 minutes eza ebele ti ba 10 minutes.
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande Konyoso Bolanda. Merci, le Nengo Botu Goyoka et le Mbo Kitoko. Et voilà, Awa, Bissot peut continuer. Awa, Tokomi Sikolo, vers village Mangala. Donc, Konyoso Bozomona, village Mangala. Donc, Bomoni Bamanda Kozotonga Makumi Aminene. Donc, village Mangala, Nanzela, où ils allaient parmi les grands villages, Oyo, Ezalara Awa, et Nanzela, Oyo. Donc, Tala Koto, déjà, Palais, Zotonga, Bino, moment la musique. Donc, Koto, Koto, Rolobate, Koto, Maman, na quartier, Oyo, Bazalara vraiment. Donc, Bomoni, Baotonga, la biso, Caniveau, et Yamunene, Pona Mai, Oyo, Banoa, Ramai, Bomai, Ekini. Donc, yango boire mai azo ba mai kuna awa aboaka akitsae tinasi. Donc voilà, village Mangala yango ozomona village Mangala onosi bomono mapango bato. Donc village Mangala si etona ya kotonda ya kosakate. Donc koto ba village to ezali koto village ezali évoluer développer lokola village Mangala ezali te wana nyonso bozomona wana ba mapango bato batiango na ba mise en valeur. Donc nyonso wana bozomona kuna tu banga nyonso bozomona banga wana ezongenga wana ezali ba mapango bato batiango a mise en valeur. Ah bozomona cabinet na bandako etonga ma o moni baboki mabanga. Donc alingo banda kotonga. Donc village Mangala ezali parmi ba grand village oyo ezali awa na rocade oyo. Et puis ezali ba village oyo ezali développé et puis etoni bato bazosomba donc nyonso bozomona o ba espace ya bato. Donc voilà, merci à vous et merci na bino tout botala biso. Merci na bino tout botala biso. Merci Nabino tout bandaki na biso depuis na Kingantoko ti tokomi awa na village Mangala. Merci Nabino tozokoba toujours. Merci Nabino batutu botala biso. Merci Nabino batutu bolanda biso à travers cette émission et rocade et Kingantoko Mangala et bomoni comment to la kisibino nzela lolenge zaleli. Donc de quitter Kingantoko ti awa na Mangala nzela na biso et rocade na biso ezali déjà OK et tikalika kabatia ba bordir et puis batia macadam. Donc voilà et constant oyo to salibongo na rocade de quitter et
Kingantoko ti awa tokomi bongo na Mangala donc oyo tomoni constat tosali mpona rocade mpona nzela ezali ke misala évolué déjà donc batikali ka na étape batia bordure et puis batia makadam bongo bakoya kolandisa biloko mosusu panneau de signalisation marquage au sol donc okolanda bomona Mangala donc oyo nyonso oyo bamapango ya bato oyo ezali école na biso awa na Mangala na village Mangala oyo école na biso oyo nyonso bozomona bamapango ya bato oyo tu bomona ezongala wana batie bangar batongi bangar ezali makolo mapango batie bilembo bamise en gare donc bamise en valeur pardon eza mpe bamise en gare mpona kolakisa na bato ke oyo lupango ya motu donc voilà awa village Mangala ezali vraiment évolué makasi et na makambo etali construction na makambo etali achat et ya ba terrain et ya ba parcelle et donc na makambo etali pe population village Mangala bazali vraiment na population ndenge nazolo bazali parmi ba grand village oyo ezali awa na rocade oyo donc merci beaucoup na bino batutu botala biso merci beaucoup na bino batutu bolanda biso bozotala biso partout et bozolanda biso partout aimer partager commenter ndenge na otuko loba toujours commenter aux amona komi nini commenter aux amona komi nini na pesi ba papa na nga nyonso mbote na pesi ba mama na nga nyonso batala kanga o babenga kanga na bo babenga nga te o baluka nga na bo baluka nga te o batala nga na musika bino tout o bozo ba fanatique bolanda émission oyo bolanda découverte na bino ba papa nyonso botala émission ba mama nyonso ba tantine ba leki ba sœur nyonso ba master tout o botala émission oyo na pesi bino bambote belé de la part de papa Sano Bakala Yakuba balobi toujours mode émission et tozoko ba tokomi na Sep Congo et bozomona village Mangala bandako construction ya kosala jeté vraiment et mapango te kamandese ya kote kama na ndenge moko ya kosakana te et perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné otika biso na sipayati soki ti okei eza village nemoni kota Matadi-Kibala na bureau Matadi-Kibala awa biseka ya mwana biseka Merci beaucoup na bino tout merci na bino tout kozalaki wana et na début ya émission kino tokomi na suka ya émission na bino to changer moteur c'est bi changer mususu donc awa tokomi na église ya royaume ya témoin de Jéhovah toleki kimangiste pe yango toleki donc toza toujours na village Mangala parce que toana kata mboka Mangala l'église Kimbangiste yango espace ya bata Kimbangiste et voilà et toujours awa na village Mangala donc village Mangala yango bandako tisikoyo nano ekete donc éviter ezokende te pona nini mais totalaki na ba émission na ba journaux na ba télé na biso en place awa gouvernement abimisi déjà mbongo pona batu oyo ya bandako oyo bapendre bamapangu na bango mais
bango moko na minoko na bango ndambu ebimi ndambu bao pe nanu bazwi te mosusu oyo bazali enregistré ke bakombo ebimi te bakende lisusu kosala déclaration mais bango bazo reconnaître ke ebimi ndambu. Donc voilà, awa toza bongo na village Mangala mpona mona pe commentaire ya mutu moko alobelaki yango bozokipe biso te bato babuka biso. Donc toyo kokipe toyo koyebisa oke mbongo ndambu deja ebimi mais toyebi te ya kote nini oyo ebimeli na biso tomoni kaka ya bato nyonso oyo bazalaki bavictime ya bandako na bango baparcelle na bango na rocade et une grande partie déjà baremettre bango bambongo tomoni na batélévision tomoni lolenge bazosigné tomoni. Donc mais bango moko mpe bakonzi balobi oyo ezali première lot et première équipe, donc ils vont continuer toujours. Donc voilà, toi toujours dans le village Mangala et tout ce qui ici émission lelo awa et na mokolo lelo tout dans likuboso ya base ya chinois toujours village Mangala ndenge na tuko ba constant banda to banda kezaka ke c'est la troisième couche ya mabanga et puis bacha makadam esili. Merci na bino batutu botalaki biso, merci na bino batutu bolandaki biso, merci na équipe Mobimba, merci na ingénieur Augustin Kaninda le mouluba le plus civilisé du monde, merci na ngamoko journaliste na bino de tous les temps oyo bozalaka na ebo mesana na ebo lingaka mingi papa Sano bakalandi ya Kuba. Vraiment quant à moi je vous remercie na bino batutu botalaki liboso ba téléviseur na bino mpona kolanda bino ngai na mokolo lelo. Merci na Nzambe abateli na tiki bino tokutani au prochain numéro kaka na même chaîne tokutani au prochain numéro. Bye bye, au revoir. Perfectionné puisque ça n'a makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'isoume comment nango perfectionné puisque ça n'a makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisia na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beeglise lokola bandeko
savais qu'elle n'est pas frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. Yesoyo, Yesu zonga na yo.